mokolo nakokufa mokili kolelanga bana nanga na maboko ya mbanda te mokolo nakokufa kake ekobeta tumuni yango vraiment papa lobaka mokolo nakokufa mutu ne bakata bacha basala monima tomonaka ngo ava kufa basalelaka papa monima ye moko litumba basaleli monima yango ne evandaka kuna tia moni yango me akufi kake beti lelo non mbule beti tidi rubuna boye kake ya makasi onenga loba ke mokona kokufa kake kobeta kamfu donc na biso nanga tata mbimba na kuina mabele na raisonner maman maloba mowei il faut respecter maloba mowei ya lutumba papa biso bana ngwala atake balegi na yo to leli yomo to lati pembe pona olakisaki ozaki na bolingo na batu olingaki no batu maloba no zoloba yango ezolanda pezo lakisa sikota na mbule bandi mais kake betaki nanu nkanya elakisi ke osali kamna mutu te kake beti elakisi ke confirmer ke baoba kei yango moni mbule bandi tozolela kaka toujours papa tozokanisana banzembo na yo na basouvenir na basangi na yekosenga yo bolimbisi soki moye ezali te obongisa te manzembo ezebele mais soki ozolobela vraiment na butu lelo na ngongo oyo po kaki oyo ebeti elakisi ke oui oza monima oza mpe baoba kaki osakana te bana monde entier kaki oyo ebeti boyoka ngo mini moko kaki wana ebeti mpona nini palabaki mpona nini pour l'interrogation bonganya tv bosabone okobona makambo bien
maza lisusu te eza sango moko esali biso bien te kaka ndenge aloba ete no mokolo akufa kaka ekobeta le fait ya koyoka sango ya liwa na ye na matoi eza vraiment kaka oyo alobaki na comprendre comment azali komona basansi moko figure donc lelo mpena biso bana lingwala biso bana isangi tolamuki bien te na bapongi na biso toyoki milelo sango ekomaki te grand poète et baoba dont les philosophes asilai kotika biso vraiment eza nouvelle moko esali biso mpasi mingi nazomanke meme bamoko e malamu totikali nango ezali maloba na ye surtout baconseil apesaki biso biso tokoli na ye na carte donc nga aza na 230 ye aza na 231 aza papa yebi ndenge tokoli vraiment eza mpasi mingi tokosenga na gouvernement congolais balela ye mpena na ndenge elongobani azalaki déjà honoré na vivant na ye c'est le seul monument vivant et aza nanu vivant basaleli ye monument je pense que c'est le seul et naza kosenga vraiment na gouvernement na biso balela ye mpena na ndenge mpena elongobani kosenga yango Papa sali mingi pour la Congo, asali ya mingi pour la Afrique, éviter yo attaque les aussi dans l'état congolais nini pour la patama papa. Si comme à casa sango zubiso lokona kake na bato baoba kwenye donc makasi kita mutambo lezante. Merci. Mira ni kavidu kwa TV sio kutika imeshike. mokolo nakokufa mokili ekolelanga bana nanga na maboko ya mbanda te mokolo nakokufa kake ekobeta tumuni yango vraiment papa lobaka mokolo nakokufa mutu ne bakata bacha basala monima tomonaka ngo ava kufa basalelaka papa monima ye moko litumba basaleli monima yango ne evandaka kuna tia moni yango mais akufi kaki beti lelo non mbule beti tidi buna boye kaki ya makasi onenga loba ke mukona kokufa kaki kobeta kamfu donc na yishu nanga tata mbimba na kuina mabele na raison mama maloba mowei il faut respecter maloba mowei ya lutumba papa biso bana ngwala atake baleki na yo to leli yo moto lati pembe pona olakisaki ozaki na bolingo na batu olingaki no batu maloba no zoloba yango ezolanda pezo lakisa sikota na mbule bandi mais kaki ebetaki nanu nkanya elakisi ke osali kamna mutu te kaki ebeti elakisi ke confirme ke baoba akei yango mbuni mbule bandi tozolela kaka toujours papa tozokanisa na banzembo na yo na basouvenir na basangi na ye kosenga yo bolimbisi soki moye ezali te obongisa manzembo eza ebele mais soki azolobela vraiment na butu lelo na ngongo oyo mpo kaki oyo ebeti elakisi ke wi oza monument oza mpe baoba kaki osakana te bana monde ante kaki oyo ebeti boyoka ngo mino moko kaki wana ebeti mpona nini palabaki mpona nini pour l'interrogation bonganya TV bosabone okobona makambo ya bien